bafongoli classe ya milimu. Vous êtes d'accord? Ce que l'on dit école wana obungi nzela. Pambate papa Kimbangu na 1921 abandaki misala na ye. Mona ki charge lekaki mingi. Asengaki basalisi. Wana papa Antoine Thomas amona ki aliboso. Si baba papa Johnny bayaki après na mama Mikala. Kasi bona ki nini? Kolo Yesu lobi. Ah papa Kimbangu meka otala na bandi mususu bakoti wana eza ya solo te. Oyibi makambo meko oyibi te. Yango tosengi papa Lebi, tosengi pe papa Ndungi d'école olenga liboso na Bible elobi nini. Kambo wana esalaki pasi bato oyo bazwaki milimo ya lokuta kino balobaki mabe punition bazwaki ya pasi. Nzambe soki asepeli na likambo wana te etumbu elandaka oyo ekolo wana soki Nzambe asiliki pasi ekozala te. Nga mpe natendi moto te nayebi makambo ya tata Nzambe ndenge ezalaka toza bana mike te. Oya dimanche kofunga la porte eza kofungama boya kokota elaksiki epa toza kokende bapaster bakozala susu te, badiakre bakozala susu te, bateyi mpe bakozala susu te. De ntango wana baporte ekangami epa ya kokende deza susu te. Nzambe mpe apiniri mokili mobimba mitelanga ne kozala loba nani oyo napesi ndakisa ya papa Antoine Thomas. Merci papa. École yango oyo bafungoli école de formation spirituelle de la transformation de l'esprit et du corps pour défendre le kimbangisme. Donc mission ndenge balobeli mutapesi bango nzela papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc ezana révérend Mololo oazali responsable kuna. Bolanda biso. Donc na école de formation spirituelle de la transformation de l'esprit et du corps transformé pour défendre le kimbangisme et la nouvelle civilisation. Eza école tata Simon Kimbangu Kiangani apesi biso po ese bandaki déjà. Alors le 20 awa tozo fongola kuna nde tokota na bozindo pa awa eze mission moyen tokota na bozindo ya identité héréditaire esike kouta topesa makambo yango nyonso ezalite parce que eze mission. Alors soki okozala posa kokomisa na école de formation spirituelle de la transformation de l'esprit et du corps transformé pour défendre le kimbangisme et la nouvelle civilisation boye bola mukuna nde tokokota na profondeur ya makambo nyonso. Yesu totelemi lelo ngana tindi makambo wana te pa ya bato ndenge asali école kuna asali kote ya makambo ya molimo atangi nkombo ya tata mokonzi bule kotanga nkombo ya no problème mais quelle est l'identité na yo ozali nani nana tindi yo nakati na musala wana nkolo musala lobi nga na tindi yo te mais nkolo musala alobi ngai na tindi yo te et conséquence c'est ça le plus grave c'est que conséquence parce que ya lobi nga na tindi yo te na bana ya Sheba nde bakela komona mpasi parce que batina makite malgré atagi nkombo na Colosse malgré atagi nkombo na Paul mais atina makite mane comment qui passe ba pasola ki bilama ba bimaki bolomo à cause de ça cours
bazosala na mpwepwe kombo ya kuru wane kikimba bayombe bayebi na nzela ya chela lingomba moko ezali on dirait une science occulte ya kikimba mais bato oyo baya kuteya nini awa na nkamba yango papa aza komona ke biso bana na ye abomba biso tokimila isika ye azali meme na ntango ya papa dia ngenda bato bazalaki kosukula bato kuna na toboyi ke tokende koswana lisusu na bato wana bakombo na bango eyebanaki bato babebisamaki na ntango wana mingi yango tozomona ke lingomba po ekoma moko eza impossible po balia ya kolia bamela ya komela balata ya kolata biso il faut bayebisa biso communiquer otozoyoka na temple oyo ayawa aforme scientifiquement bakimbangiste auti wapi ayaki na kimbangi biso lobiko papa zobenda biso mameme na ye pene na ye un point intérêt mais to komi komona meme yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana ça va moko te azali elombe na lingomba oyo otuna baoyo bayebinga botala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Baikibangu naloki mokili Yembo ebele mizembo banda Baikibangu naloki mokili Oyanga bosepela elombo nanga Baikibangu naloki mokili Otinga mikumba ya milo banda Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Yulumbu yakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te. Kiese roka kiese kui. Sai vogan sai kui. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi mukula ba jeune oto yokaka makambo 5 mois et pas ya papa Mbenza. Ona yango mingi tukozoba exemple na oyo tokoloba kasi ingana koloba mingi te na kopesa makambo pa ya papa Mbenza mpona kolakisa oyo elekaki mokolo yenga bato babaloli yango boza kolobela ngo ndenge mosusu oyebi yango oyebi te mokolo yenga nga nalobaki nini baporte ekosala nini ntina ezali soki na kibongo napesi nano mikolo na papa Mbenza nde ya kolakisa likambo nasukanga mpe na koloba batemoin bazali oyo nyonso tokobimisa lelo
po banga tata nzambe ezali nini soki tobebisi mpasi koyela biso biso tokoki kobebisa te bongo bie bongo te voilà te yango wana natelemi nano wana napesi papa mbenza alobelango. Merci papa, Europé Sabiso Nzela, Tengo Yebisi Biso Malekaka na 5 mois. Natina likambo o papa olobaki na mukolo na yenga. Oyo maloba olobaki na mukolo na yenga papa koloba ete. Ba porte ya Yerusalemi. Ba porte ya yo tata molimo santo. Ezali ya kofongoma. Kofongoma na mutu nyonso. Oyo ezali ete na makambo. Oyo ezali koya na mokili. Yo papa. Ozali nde kokebisa biso, kokebisa mokili mobimba. Ndenge tokolobelaka yango ete pasi oyo ezali koya ezali ya kozwa te. Pe bisengo oyo ezali koyela biso pe ezali ya kozanga te. Kasi tokeba yango papa na 5 mois likambo ezalaki ndenge nini papa tango bafongoli soirée spirituelle kofongama efongomaki balobaki ete responsabilité nyonso epesamalaki na bango papa et surtout na ba pasteur koloba ndenge tomonaka kino lelo yo tokomitunaka eske mbote ya pasteur eza kaka soki soirée esili. Oui, papa alobi ete mbote ya ba pasteur ezali kaka pamba te nguya oyo batata pasteur bazwaka na tango wana papa balobi ete bosalisa basoirée spirituelle efongoma bisika nyonso oyo lingomba ya tata Simo Kimbangu ezali yango kino lelo yo système wana ezali kasi papa bakebisaka tofongoli nzela ete mutu nyonso asosola likambo tata Simo Kimbangu kasi ezala te ke bino ba pasteur ndenge topesi bino ba responsabilité eke bokoma eke ndenge ya kote ya bandimi ndenge totindi bino kokotisa bango kolakisa bango nzela ya Yerusalemi ke boya kobongola yango ke komi na ndenge mususu ke bino bokomi kosalisa na ndenge mususu oyo biso totindi bino te koloba ete takisa ete tolakisi ete nzela moko kaka oyo tata Simo Kimbangu wana kokoma na lola nzela ya Yerusalemi bobongola matei teke awa bino topesi bino pouvoir ekoma eke pouvoir wana topesi bino bokomisi yango na ndenge na bino ndakisa topesi yo pouvoir ya kolakisa batu nzela oyo ya solo ya lobiko kasi bino bokokomisa yango on dirait kaniaka toyebi yango malamu eke
yo tata pasteur okomi kosalela makambo oyo bapapa batindi yo te po ete toyoka yango malamu to comprendre yango malamu tokosenga message po même message papa Mfuma Ndongo akendaki korepeta yango na Kinshasa pamba te makambo yango ekendaki komonana na Kinshasa oyo bapapa bapekisaki na 5 mois yango ekendaki komonana na Kinshasa bapapa bapesi ndingisa na bapaster ya kosalisa kasi bango bapekisaki bango bobakisa te ndenge totindi bino po awa na nkambe esalamaka muke na ndenge nini keke kaka bapapa ndenge bafandaki awa soirée soki esili kozwa mbote ya paster bapaster mosusu bakomaki bazo kopesa ye mbote bazo kopesa mbote na bandimi mais mbote ekomi sikoyo ke soki azongi na ndako na ye soki mutu ake kopesa mpasi na ye akomine kosalisa lisusu wana adevie te adevie bapapa Ndungi na banza ntango wana bozalaka témoin na makambo yango eke awa soirée soki esili tozwi mbote ya paster bapaster ntango akokoma na ndako epai na ye kaka awa na nkamba ubi esika aza kolala akomi mpe kofungunisa akomi mpe kosalisa makambo mpe paster akomi kopesa mpasi na ye epai ya mondimi oyo ake koluka lisungi ya molimo akomi nga kutu nalalaki nzala wete mondimi abongisila ye bapapa bapekisaka makambo wana epuis bapapa balobaki te esika tozali kozonga esika na biso tokofandaka nalingi koyoka te ke topesi bino ndingisa ya koyoka bandimi mpasi oyo baza nango enasuka ke osenga ye likabo ke yo paster mpo oza na mpasi epuis ndenge bozali kokende soirée kaka na kati na paroisse ezala teke bokende kosala baselile na bandako na bino ke okomi kosalisa na ndako na yo wana soki osali ndenge wana obebisi esuka ya 5 mois awa na nkamba bapaster nyonso bazwaki ndingisa ya kokotisa soirée mpe kopesa mbote na bandimi papa abondelaki mpo na bango mpe akotisaki bango mozole kolapisa bango ndai eke mitindo oyo bango bazwaki mpo na kosalisa bandimi na ntango wana ezali eke mondimi aye kopesa mpasi na ye me ezala na ndako na yo te kaka na kati na paroisse nde bapaster nyonso wana bakotaka mozole mpe balapaka ndai kasi ewumelaka te esalaka kutu mobimba te bapaster mosusu bakomaki kosalela makambo wana yango papa Mfuma Ndongo papa Dangenda apamelaka likambo yango eye kokokana lokola maloba papa alobaki mokolo na yenga koloba ete porte ezali ya kofungwama po ye ayebi makambo oyo ezali koyela biso ndenge kutu na ntango wana na 5 mois ntango aye kopesa ndingisa wana na bapaster nde ayaki koyembisa nzembo wana choral Yelusalemi tayembaka yango mingi me tokoyoka nanu papa Mfuma Ndongo ndenge apamelaka likambo yango ke bapaster oyo bazwaki ndingisa epai ya bapapa kopesa mbote na ntango ya soirée mpe kotambulisa soirée ndenge bayaki kobongola likambo yango bakomisi yango lokola ya bango moko
kosalela yango mpe na paroisse te kasi na bandako na bango yango tokoyoka ndenge papa Fumalonga apamelaka likambo yango. Presse. Okumbi ya tata mwana pe elimu santo ya reboso batata passer na ba maman batambulisi ya soirée spirituelle toyi bari kamoyo nganga nzambi azali nani, nganga nzambi azali nani, nganga nkisi pe azali nani. Mususu abengami nganga nzambi pamba te bayibi ete ye mutu ayibi ba secret ya tata nzambe azali mosali na kati na elanga na ye oyo mpe babengi nganga nkisi pamba te asalelaka en correspondance à Satan. Donc banda tangu wana abengani nganga nkisi bino bozali banganga nzambi boko kaka makambo ebele na bandimi tango oyo ndenge toyoki na papa représentant de la ville de Kinshasa po ate bato baya kotubela yango ezali systeme na biso na ningomba na biso te nde bato bayaka mbala na mbala kotubela ezali systeme na biso te kasi soko moni mutu azali na mabe na ye abwaki yango ezali te nde omema sango esika na bato mosusu wana olungui na kati na nganga nzambe na yo okumi nganga nzambe ndenge mosusu pamba te makambo wana makozalaka yo na ye koloba yango na mutu mosusu te pamba te soki oyo koloba yango na mutu mosusu ce qui veut dire oyibi ntina na likambo na yo te mutu alobi ete etala nano ngai nazalaka na mpasi boye bon ndenge naoki na mwana moko aye koloba na ngai ete papa nganga nzambe boye lobi nkombo na ye nali kobimisa nkombo na ye esika na bino bantu te akei kotina ye oui ngai nayebi kamana na ngai moko akosukolaka bato yo koloba na ngai makambo ndenge wana moya kosukola yo ezali te yo nganga nzambe otindi ye kenda kuna na mutu boye kasi nanga nakobe na ye ndenge kende opesi adresse mutu ana akei tango akei kuna yasoro batindi nambe tata pasteur fulani yo mutu tindi ye na ndenge nini pamba te nga namonaka pasi boye na boye yasolo nga nayibi sekre wana tala nano boye kasi na kutindi na mutu boye aka na kusukola yo obebi wana kubebisa mulimu te wana ozali kubebisa mulimu te abe tata pasteur soko ozali wana ooki ngai kujumela bisu te sono ngai moko na kupesa itumbu nakokusepela te wana kujumisa mundimi nsima na tata na mama bango bazali bandimi bazali bandimi ya kala yo keda kuteyaka mwana na bango mwana na nga komitela ngano mwana wango mpe azali mundimi ya solo pamba te aboyaki makambo ndenge wana otili wakenda kusukola yo kuna mpe balobi ya solo kamara na ngai moko esika kamata susu apembe pesa kamata dradi opesa suma babuju misato eske na kati nguma na biso sala kama kama ndenge wana tata passer soko na okio di susu na ko compliquer la vie je deviens compliqué maintenant na ko sakana na bindu susu te bolini sangai bolo batende papa ko méchant te ezali méchanceté wana il faut bobo tela milimu na batu ezali na muyini sata na poto boy sona tata nzambe te mukuma na binu wana te eske mukuma na binu wana te kulongola batu wana bazali bapakanu bobo tia bango na liboko tata nzambe busa kusala musala kitoko bobani kutena tata passer en tout cas je vous connais très bien si j'entends encore une fois vraiment je vous rends la vie difficile vous allez partir comme c'est pas par là qui est parti ce n'est pas de ma faute je vais devenir méchant très méchant pas maintenant l'unique au sala makamandengo wana te bobo kutina disusu mundimela jo tata na mamba ba communauté ngano mana na bisu batini kuna ndenge nini ndiye solo tena nano yembe azala kama tena ngumba ale akepena mtu wana ya solo ngapenda zana mtu ngumba ngapenda zana mtu ngumba atini sika na ngai ya solo tala na ngai penza na ibia wana ngai te kenda kuna na tata wana penza mtu azali na biloko wana akusukula yo me tena makambo yako nduwa na yo sarila wana ya solo sumba buishi misatu yakana yango kamata susu ya pembe yakana yango suma dradidi sarele yango
tata pasteur soko ozali koyoka ngai en tout cas vraiment naza na soni meme na kotala yo soko ozali mwana papa Simoki Mbangu mokolo kojungila likambo ndenge wana ya solo bakona kukunda yo pamba te na kukutika lisusu kama ndenge wana te wana kubebisa milimu na bato soko zana eloko na sana tata te malembe kenda kuna na pai kuna yo bafuta kayo na sande ya papa Simoki Mbangu yo alinga kama ndenge wana te bino butazana kilo mususu ebini buzako bamba mususu kilo mususu batata pasere ke buzana isengo na likamwana bino watoza kutambula sa retraite lobi na kumona bino ndenge tata representant bengi bino ezali soni nazani na pasi bino boza kutia lusu mpasi mususu bino matoku kusaki sangai bo benga be ba pasteur soko ba pesi petit wana te obandi kulenga lenga papa ngana koki kozala pasteur e boko na makama ndenge wana yo na batumi bale oyo tina ki mwana na ngai ye na kanisi kana koloba na bango pe bazali na yibi bango esika na batuwa ya solo biso tuzali ajungi sabon na sik na sima pamba te basiba yo zali tata pasteur soko bengi ngana zali référent pasteur yo zali référent ojungi samutu na ngana sima me zali mpasi yeso yangwana kama take te lisesa wana kama take kabeza kuna china mususu te oyo akubebesa mwana muke malamu nde bakamata libanga na chene munene babwaka na ibale ezalaki mwana muke te mwana muke azali angelu yompe okomi référent obandi kokamataka mundimi mutu asi alungwa sina ye banda kala na nzela masasara ngana kanisa bandi mwana batu wana na yibi bango kanisa banda 52 bazali batere ngumba babuti bana na bango yote na ngumba eyo na matei na yo kitoko wana ngana moni aya solo c'est-à-dire satana kangiyo kanti kende patata boyi akosukola yo landa bele ndenga kulumana yo référent pasteur pour pouvoir no yo tiangopi. En ce moment, j'ai une obsession, rendre ma nouvelle maison encore plus cocooning pour l'hiver, mais toujours sans exploser le budget. Et comme d'habitude... Muntu azali nzambe, révérend pasteur, yo zali nzambe. Okelanga malabo, yo zali nzambe. Sikawa muyini ne yo satana. Oya kulinga kayote. Obando kamataka disusu batu oyo obenga minga nzambe otinda kabanguna muyini satana. Alors kene na paina ye. En tout cas, na kanisito c'est comprendre cette fois-ci. Okujunga le disusu te. Okujunga le disusu te. Mukolo mususu solo soko jungili yango. Okulanda muntu mususu. Pamba te yo lingo kusaka na nzambe. Kama tati tere ne ubwaka yango pembeni. Kenda ndenga baninga mususu bakenda ki. Na kanisito sito wakana isika wana. Kujunga le disusu te tata pase. Ezali te ne okamatidi kamuna muntu. Bon, isika siko obandi ko yo yibi. Mama boya yake kufunga na isika na ngai. Alubakie talanan yemu tasala kayo boyi. Muntu ana ko kulubile kama ndengo wana. Akuzana basepeli? Kasinga nzambe te. Yo zalinga nzambe kulubile kama ndengo wana te. Pesa matei. Nzambe akanisini biso. Yo zalinga yo muntu pamba lokula ngenda. Kasi nzambe akamatiyo achiye kuna deboso. Attention, kubebe sa muntu te. Ezali kilo. Bozala kutala kabatu basala ko le kakabe file. Batu bususu mutima mukuse ndagu nini bakusidisa. Heureusement que tata nzambe zana patience. Soko boite est-ce que yo muntu mwindo kumona na? Soko tata nzambe zala kina patience te dabi so batu mwindo nyoso tuto sito sila kit badakala. Kasa zana mawa. Patience, mama te yake bisto kati yango. Il faut toujours avoir la patience pour t'attendre avant maman. Ngana zale ko tala ko malgré mzut zale passe. Mzut zale passe. Kasi il faut nabusana.
ndene zani apasi na kumi na ndako na kamati mpasi na jungisi pamba te zali ndenge wana yango na ba mama na batata pardon batata passer na ba mama pamba te ba passer ba mama pe bazali ba passer na lingi ko kadi susu di kamandinga wana te na oyo pe atinda kimuto na hivi na grupu na yo zadi yo bandi kutinda kamutu kende kuna na tata fulani ya kusukula kabatu pamba te bo kana ndenge unabino yo mundimi yo longola kima sumo na yo mpate obongwa na mundimi batu yonse bayini yo pamba te ozali kimbangise kasi yo zali kutinda kabisusu batu kende kuna na tata boy kuna pe tata ndena tindio tata pase tindio ya pai nani atindi ngana pai ya papa fulani atindi pai yembo tindio ndo ye ba ya solo na moni masumu na yoso tu na moni batu bazali kusala ko yo pass bande kuna tata na yo bazali batu mabe bango kaka bazali kusala ko ndenge wana kasi dikamote ngai nazana pouvoir wana sumba susu pembe kuna kusumbisa ka susu nini yo mpe utina ki na groupe na yo wana ozali ozakulanda ngai malamu bolembisa ngai tata banimba de muntu wana zana groupe na yo limisa ngai na azali kukenda tango yo na kubimisa batu na ndenge mususu bolimisa ngai na kukuma mesha na kukuma pa bateto bebisi milimu mingi eske tolembite totika batu wana antuka tozali kukende tata banimba de te muntu wana yo yibi ete soko bo yibi no utie pembeni azali muntu mabe nyenye tata banimba de muntu wana azali muntu na yo c'est-à-dire soko ezala kenderi kambo ya soko ndenge nini vraiment de tie pembeni azali muntu mabe asia bebisi milimu mingi kuna pamba te akamata bana ndayo akena kutinda kabango isika mtu banga kusukula bango me pamba te kambo atata nzambe ndenge azali wana asa koka soka okinga ye ajungi la disusu te na ndenge makamba ndenge wana te soko na désigner groupe ya ba passer pamba te passer muntu atinda ki muntu kuna ye azala kamarade moko na muntu na kuna na shiteki ekuna na jeteki bazali isika moko na dombro moko na se kuna lebaka da kusukula kabatu yangwana tata banimba dio muntu wana okuyiba yeka kana kupesa maladi akujwa maladi mpate amona pasi nyenye tata wana jumla lisusu te soko tozali na nzambe ya mawa tokaki mama te yaki mais ajumla lisusu te lelo le 4 mars 1990 atika na lingi ko ka lisusu kama ndenge wana te kumema bantana bana papa Simon Kimbangu oyo banimba de akomone na kampasi na batu yonso bazali kuna kutambulisa kabatu yo kamataka na kutia kana nganga kisi banda lelo kujumila disusu te osi okinga yi na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santo kama tango na mnadibenga ya mulimu na yo soko jungili antuka kuswa mpasi ndenge mususu na kutika yote pamba te na lingiri suste obebe sabana ngana papa Simon Kimbangu ndaku na ye izalimu nene muntu mwindo azali na pasi sasa laka kolela Nelson Mandela asia bini mingi baya kolela papa ndenge nini wana papa jila heureusement tozala ki passion sika wa asia bini conséquence na yango ekozala ndenge nini la Namibie le 21 mars prochain indépendante. L'Afrique du Sud est égale à Mouké Yokouzwa, me fait caca. Et après.
yangwana tula kuluka kamelimu kwa tete bongo sandenge nzambe ya sengi e yoko kamataka kenda ko tia bango na katela de bulu wana tolongwaki bate bele bakofi kwa tele kamo elonga kaka e kasi yo okamataka de susu bandimi akana ngana hivi tata moko vraiment sala kana pouvoir moko ndi mutu ye wana ko kana nzambe ko kana nzambe e kasi yo nganga nzambe ke yompe ozali mundimi donc bolimi sangai na lobi mwa makasi pamba te zalinga soni e pesinga di susu mpasi na musuni na jwi mpasi na mulimu na sala kubunda na yango e boza ko pesa nga maboko po atete bunda sejo ayo to zalo ko lokaka est-ce que boza na mpusa ko sebelete boza na mpusa ko sebelete solo soko to zali na mpusa ko sepela nzambe zali prêt à ça biso ngana lingi kundi madi susu te makambo na bosoto ndenge wana na boyi kujumisa kabatu sima bato bandimi na bango bele na matei na lokuta la bible ezali mukana moko na pasi mingi makambo kitoko ezalika kana kata na bible makambo oyo pe ye nzambe apekisi ezalika na kata na bible bele makambo mambe bale wana ezana kata na bible ezala monene ndenge nini. Attention, et si on a vraiment battu tout ce baby. Aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bon? Donc, si on a vraiment bolimi sangai. Mukana matata nzambe mozali pasi. Batu mingi bazana mpose ko bikisama. Tango yo nzambe a tourné face na ye et c'est comme ça zali. Azali kutala kayo. Yangwana mukiliyo so muchiyon kaka batu balingi yote kasi baninga tebe sokolonga to me makabele bolingo ndenge za kulubama bolingo wana ndeye izalili kamomoko ya somo bolingo tata lubie ngana lingi bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala. Vous avez demandé quand on le dit, et pourtant, base des Camerounais sur le 10 commandements. Il y a des nakati. Le résumé n'a pas commis cette kakawana. Donc, si kawana batata na maman, to tambala na solo. To tambala ndenge bandimi bakuzalaka. Mokolo mususu, c'est comme ça, mais lingi, aïe. Pas si vous allez. Malam de. Esika yo mijili bumba yango bumba esika wana baba te yibi mukolo yako yele yote yako yale kula muyibi sans avertissement yeko joyo okubena nanda kuna ndengeni yo benga miki mangisi sekonda taliba oyo bakofi lobi bakubena miso matata simo kimbangu oyo batabule na solo baba te bisu to sito yina mina mukili mubimba batu baningi biso te kasi kubanga na yote victoire na biso izali certaine balinga te kasi malamu nde to mérité ndenge baza koteya biso to sala ndenge baza kolubaka ezali te nde tokana bongola ndenge moko oyo elingi biso wana te donc bamama na batata na kanisi to si tookani esika wana na lingi na ngai lisusu mindondo te bino. Est-ce que tu continues comme on en passe? Est-ce que tu continues comme on en passe? Na kanisi vraiment un passe na biso et c'est ingili na lobaki na bana na ngaba musicien na komi na 30 ans d'études nazareke ko yekola kaka 30 ans d'études. Donc, comme le 30 juin 1990, nous avons 30 ans, étudiants sur les bancs de l'école. Tout à la caca. Tout le bon sur le camoté. Mana na moto bakote ya na masese. To sengi na binu, to zala na bolingo, to sengi na binu, to zala bana na mibeko, et to sengi na binu, to zala bana na misala.
tala musala na lutendele tala musala na plateau to zali na musala ebele donc to négligé musala wana te ndenge bomoni ba mama mama na classe na bakongo na maboko bien solo musala na kei kokuta na plateau musala oyo tozali yango na kunzulu kuna na République populaire du Congo musala oyo tozali yango kuna na Ngaboma kuna toujours République populaire du Congo musala tozali na Lugima toujours République populaire du Congo ezali musala moko monene bato bati biso miso. Donc il nous faut des volontaires pour être musala na kati na bilanga wana ezali fierté okay na plateau otali kaka masango baloni otali nguva oyo baloni nguva ebele boyo na yibi te ndenge nini tokusala yango récolte nguva ebele boyo masango ebele boye malamu nde tokenda kolongola biloko yango pamba te yango esi ekomeli tolingi te nde yango bamuyibi bakoya ko envahir bayibi biso donc tosali perte sinon ajongile lisusu nzambe alingi biso mingi ntango na biso yango oyo tozalaki na elikya te nde tokokokuma na ntango boye ezali ntango na yo na ngai ezali ntango kitoko mpo na yo na ngai toprepare tokolonga na biso makambo ebele maza kojelaka biso liboso mais il faut préparation bon bolingo misala mibeko na nkumu na tata mwana mpe elimo santo amen. Nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tolandi maloba ya papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima mpona nini papa Simo Kimbangu Kyangani azongisi biso na esika wana. Papa Mfumalongo atuni mutuna soki to continue kaka na mpasi tozongisi te malamu tokoma na kinia sikoyo esika wana lobelaki ete ngonga yango oyo biso nyonso toluka esika lobiko ezali tata Simo Kimbangu elelo oyo papa Simo Kimbangu mukolo na yenga aubike ba porte ezali ya kofungama wana nde kozala propre na miso ya tata Molimo Santo ndenge papa Diangenda alobeli yango sikoyo ye papa Diangenda tango wana akomaki kokokisa 30 ans ya musala naye papa Simo Kimbangu Kyangani akokisi mibu boni na musala naye azoko pusa yango alobieki tozala petwa ngonga yango yo tozala petwa afungoli nzela mutu nyonso oyo aza na posa ete akoka kobika tango nde yango oyo po ete tokontinue na biso papa Diangenda alobaka na 5 mois ete makambo nyonso ezali komona toza komona on dirait que tozali kolia kasi tozali kotonda te tozali kolata kasi ezali kokokana te koloba ete tango wana ya tata Molimo Santo ekomi pene nini ekoya ndenge baza kote ya biso na ba pasteur ye moko tata Molimo Santo aza kote ya biso ndenge papa Mfumalongo papa Diangenda alobelaka ngo na tango wana ye moko aza kote papa Mfumambanda aza kote papa Kulutu aza kote ba pasteur ba selo bango nyonso pe bazali kote kasi na tango wana soki toyoki te mpasi ekoyela biso makambo nyonso wana
elobamaka banda 1921 bokomona ngonga mosusu eke matei ekoya ya mingi ndenge tolobeli yango bango moko baza koteya bapaster baza koteya biso mpe bandimi mpe toza koteya na ntango wana oyo bakoyoka te mpasi ekoyela bango na ntango wana ekokoma ete oza na mposa oyoka litei ata ya mondimi oyo andimili mpenza soni na papa Simoki Mbangu oyo oyebaki okoluka ye okomona ye lisusu te tikete nakende mama Selo ubie mama Nkengi boyebe tata Nkengi na ntango wana okomona ye lisusu te tika nakende pa ya papa na ntango wana okomona su papa te wana mpasi te manso wana ekomama na kati na Bible yango tokokontinue na biso masolo ndenge papa atuni biso eza mwa mulai mpona nini papa ntango alobaki mokolo na yenga bamisusu babongeli likambo yango eke papa atindi bato po ete babanda koteya na kombo na ye ke papa atindi biso toteya boye kasi papa atindi ndenge wana te me video wana ezali kocircule bato mingi esi bayoki baza kotuna papa yango papa alobi ete ngai nalobaki mabe te nalobaki ete na ndenge ya batata ndenge batikalaki koloba yango papa Leblanc tera nzembo wana papa ndenge atulobaki yango soki tozo kotinda bino na soirée topesi ordre na bapaster babanda kosambela baselo esika nyonso paroisse ezali mutu na grade na ye sima ya soirée kopesa mbote mpona nini kobenda bandimi koteya bandimi na nzela ya solo mpona kokima mpasi oyo ezali koyela liboso. Oui papa Leblanc. Merci papa Mbanza. Nzembo ezali na Kikongo biso banso toyebi yango ayitelange ne kubama ebalongi ke belonga jaka kolukubama itelange ne kubama ebalongi ke belonga jaka kolukubama itelange ne kubama kubama velela nzaitelange ne kubama kubama velela nzaitelange ne kubama ebiselo ke bilonga diaka kolukubama telange ne kubama ebiselo ke bilonga diaka kolukubama kubama velela nzaitelange ne kubama kubama velela nzaitelange ne kubama kanda nzambi ke ulongwa diaka kolukubama telange ne kubama kanda nzambi ke utangwa diaka kolukubama yitelange ne kubama kubama velela nzaitelange ne kubama kubama velela nzaitelange ne kubama. Merci papa. Mabanza
toladi esika wana nde papa alobelaki mokolo na yenga mpasi oyo tozali komona lelo na mokili nzambe esi alobelaki yango tata molimo santo papa Simon Kimbangu eza komona na ete makambo eza komona na mokili on dirait tokolobeke bonzambe eza lisusu te bonzambe ezali komona na lisusu te biso nyonso tokomi kosala makambo oyo esengeli te tobosani nde bonzambe molimo nde tobosani yango nga natelemi nano wana nazongisi epai ya ye mei papa po ete akoka kosilisa likambo yango ndenge ye moko alobelaki yango mokolo na yenga mpe koloba ndenge bato mosusu bakomi kotransforme yango na zongisi nzela epai ya papa. Merci Papa Mbenza tolande mpe maloba ya papa mpona koloba ete soki totelemi lelo nga natindi makambo wana te epai ya bato bafongoli classe ya milimo. Boza d'accord? Soki olandi ekole wana obungi nzela pamba te papa Kimbangu na 1921 abandaki misala na ye monaki charge elekaki mingi asengaki basalisi wana papa Antoine Thomas amonanaki ya liboso nsima bapapa Johnny bayaki apres na bamama Mikala kasi monanaki ndenge nini kolo Yesu alobi papa Kimbangu meka otala na bandimi mosusu bakoti wana eza ya solo te oyebi makambo moko oyebi te yango tosengi papa Lebi tosengi mpe papa Ndungi d'école olenga liboso na Bible elobi nini kambo wana esalaki pasi bato oyo bazwaki milimo ya lokuta kino balobaki mabe punition bazwaki ya pasi nzambe soki asepeli na likambo wana te etumbu elandaka oyo ekolo wana soki nzambe asiliki pasi ekozala te nga mpe natindi motu te nayebi makambo ya tata nzambe ndenge ezalaka toza bana mike te oyo ya dimanche ya kofungala baporte eza ya kofungama boya kokota elaksike epa toza kokende bapaster bakozala susu te badiakre bakozala susu te bateyi mpe bakozala susu te nde ntango wana baporte ekangami epa ya kokende deza susu te nzambe mpe apiniri mokili mobimba mitelangani okozala loba nani oyo napesi ndakisa ya papa Antoine Thomas. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa apesaki biso litei oyo tozali kolobela Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10. Sima tokoleka na mokanda ya Yohane ndenge tata bokonzi ya bole bokonzi ya lingomba uti kolobela.
Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10 tolangi boina komba tata mwana pe tata molimo santo. Sima ya bambula Yohani Mobatisi akendeki na esobe ya Yudea mpe abandaki kosakola boye. Bobongola mitema pamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Yohani azali moto oyo prophète Ezaya alobaka. Moto moko azali kobelela na kati ya esobe. Nkolo alingi koya. Bobongisela ye nzela. Bosalela ye nzela moko ya kitoko. Yohani azalaki kolata elamba basali na bapoil ya chameau. Mpe makabo ya poso. Mpe mokaba ya poso ya nyama na loketo. Bilei na ye ezalaki kaka makonko na mafuta ya nzoi. Bato ya Yerusalemi na bato nyonso ya region ya Yudea mpe ya bapembeni ya mai ya Yordan bazalaki kokende pai na ye. Bazalaki kobimisa polele masumu na bango na miso ya bato nyonso. Mpe Yohani azalaki kobatisa bango na mai ya Jordan. Tango Yohani amoni ete bafarisai na basadusai ebele bazali koya epai na ye mpo abatisa bango. Abandi koloba na bango boye. Bino banyoka oyo. Nani apesi bino mayele ya kokima nkanda ya Nzambe oyo ezali koya? Bosala makambo oyo ezali kolakisa ete bosi bobongoli mitema. Botika komilobela bino moko ete mabe moko ete ekoki kokwela biso pamba te Abraham azali koko na biso. Nalobi na bino Nzambe akoki kobongola mabanga oyo mpo ekoma bana ya Abraham. Basi babongisi epasola pona kokata misisa ya banzete. Nzete nyonso oyo ekobota mbuma ya malamu te bakokata yango mpe bakobwaka yango na moto. Tokei na mokanda ya Yohani chapitre Jean chapitre 15 verset 1 à 2. Yesu azali nzete ya vinu ya solo. Ngai nazali lokola nzete ya solo ya vinu. Mpe tata na ngai azali kolo ya elanga. Bitape na ngai oyo ebotaka mbuma te ye akokata yango. Kasi oyo ebotaka akobongisa yango mpo ebota mbuma mingi. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Tokotia commentaire muke na maloba oyo papa apesi elongo na tata pasteur. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10. Bazali kote ya biso mbongwana ya motema. Likambo ya kobongo la motema. Mokanda oyo totangi ezali kolakisa biso mosala ya Jean-Baptiste. Oyo azalaki kobenga bato na kobongo la mitema na kati na lisobe. Batata ba mama kobianga ya bato ezali likambo te. Ndenge tolandi na ba commentaire pe na liloba ya ye moko tata Nzambe ete alobaki bokoloba ye na likambo mabe te po te wa fongola bizipelo za kofongola po bato bakota. Ezali likambo mabe te. Kasi mama na likambo ezali wana ezali kolakisa bilemo ya mongwana. Kasi ya hypocrisie te parce que hypocrisie ekoti bingi na kati na biso. Lokola kobongwana ya nyoka oyo tozali komona lelo. Mutu akote la lingomba pota sambela, akote la lingomba azui batema progresser, mais nzoka nde azali kaka nyoka. Azali na ngenge, azali kosuwa, azali kopesa bato pasi. Yohana yango te ene basi baza kobengela biso ete tokota la kati na tempelo o bafungoli bizipelo. Jean-Baptiste azali kolobela mbongwana ya solo oyo monisami na nzela ya kondima parce que mutsoka bongwani babi azana foi parce que ayoki likambo pour la foi vient de ce qu'on entend. Oyoki likambo bongwani pour lakisi ete na yokaki likambo na bongwani yango nde na koti.
kasi kobongo wana ezali tolobi te oyo ezala oyo ya nyoka te me kasi oyo ekobimisa mbuma ya kitoko mbuma ya bolingo mbuma ya boyenge bene ya bopolo to ya komikitisa yango wana matei oyo toyoki oyo ekokani mpenza na message oyo papa alobaki mokolo mwayenga papa Siboki Mbango Kiangani Molimo Santo oyo alobaki ete solo bizipelo ezali ekofungwana ya tempelo ete mutu nyonso ya kokota maloba wana elobamaki na bar te maloba wana elobamaki na balabala te maloba wana ekoki kozwa mbongo wana ata moke te maloba wana elobami na kati na nkamba toyebi nkamba ezali mboka nini toyebi ke l'État soki alobi likambo na ye bato sozwaka na considération parce que l'État alobi yango nkolo ya mokili oyo azotambusa biso na mokili mais liloba oyo abibi zipelo ezali kofungama bato nyonso to ya kokota elobami na nkamba nani ayebi valeur ya nkamba te nkamba mboka ya bule oyo nkolo Yesu na tata Siboki Mbango bakangaki likambo ya kobikisa moto mwindo liloba na elobami awa donc eza na valeur spirituelle eza likambo moko tokozwa yango charnellement te eza likambo moko tokozwa yango soki ndenge nini te parce que na ntango wana moto alobaki yango eza Jean Baptiste azali kobelela bato na kati na esobe na mokili na pamba mokili na pamba de sobe ezali esika oyo ezali ekabwani na mokili oyo vie mondaine mokili na pamba ezali esika oyo bakutananga na tata nzambe parce que moto alinga kutana nzambe asizolaka akendeke mopanzi pota akota na concentration ndenge Jean Baptiste alobaki na mokili na pamba lelo liloba elobami nde na mkamba toyebi valeur ya nkamba esika tata nzambe nkolo mpe Elimu Santo bavandi soki likambo ya ndenge oyo ebibi na nkamba tokoki koimagine valeur nini e yango ekoki kozala nango ekozala na interprétation mondaine te katikati na biso wana ezali misala ya bazimbisi na tambete to bapesi biso lo elateli ya Jean Baptiste na kati na désert bakompare ye na prophète Eli oyo aza prophète ya repentance ye nde apesaki misala na bato babongo na batambo kasi lelo tozali liboso na ye moko nzambe oyo amonaka mosika batata bamama fo tozwalwaka mosusu na sérieux ntango toza na likambo kozwaka baventure te okotisaka na mosala nzambe parce que chasseur abomaka banzoko nzoko te ebomaka ye baventure na biso ekoboma biso mokolo mosusu batata bamama nzambe oyo amonaka mosika alobi ete bomoni bizipelo eza na kofunga boya kokota c'est-à-dire amoni likambo ezali kuya parce que ye nde amonaka likambo oyo alobeli biso yango banda kala ete mikolo kuya liboso nzambe akosala likambo moko oyo nanu esalama na mokili te toyokaka liloba wana lelo ya bongoli ya goyo babi bizipelo nyonso ya tempelo ezali ya kofungama bato baya kokota ezali sentiment te ezali kosenga na biso baso bato tovandi na mokili ete makanisi na biso tobongola yango toyebaka soki ebandeli ezalaki suka mpe ekozala bomoi na biso ebongwana epesa bato esengu tozongela nzambe tozongela misala ya nzambe tolongola mabe katikati na biso pamba te tempelo ezali ya kofungwama na ntango na Noe ezalaki mpe bongo Noe ntango azali koloba yebisi sango na nzambe mingi basepelaki basalaki me na suka bakimaki me kasi abundaki asilisaki mosala me na suka ntango mosala esili nzambe abi Noe yebisa susu bango bala susu bakokota me baincrédule bango nyonso batikali kaka libanda bamonaki yango mosamukamu ya masano bamonaki Noe lokola moto ya liboma ndenge moko Lot na Genèse chapitre 9 chapitre 19 na babokilo na ye bazaki baproposer ya bana na ye makambo boza komona eza lisano te boya to bima to kende nzambe akoboma mboka oyo bakobokilo ne basekaki bamonaki yango lokola lisano yango na batata bamama biso mpe lelo yango tozali kosala bizaleli ya bafarisien etondi kati na biso biso tozali bakoko ya Abraham nini ekoki koyela biso biso tozali sous la grâce makila ma Yesu masikola biso nini ekoki koyela biso oyo bazali koloba kola ezali lisano
mutu mutu pe azwi makambo na ye azali kokotisa te bapesi nga mission nakende kolakisa bato bonzambe molimo molimo eponamaka kasi balakisa yango na classe te. Romains chapitre 6 verset 1 balobi ezali te soki towumeli kovanda na masumu te lipamboli koyela biso mpe yango bazosenga biso tobongwana tozala na kondima tolata likambo yango solo balobi na biso te nzete epasola esi etiembi na se na nzete nzete kobimisa mbuma te bakokata yango mpe bakobwaka elingi koba misala mangomba ya ndenge na ndenge ezali komonana na kati na mokili misala ya ndenge na ndenge ezali komonana na kati na mokili kasi toyeba ite suka nango ezali oyo ekobimisa mbuma ya solo te ndenge nkolo atindaki biso ete tokende tobimisa mbuma kitoko ekokatama bakokufa lokola baye bakufaki na ntango na Noe tomonisa kobongwana ya solo babengi biso tokota baporte eza kofungwama me tokoti na mbindu esengeli tobima na propre tobima kitoko eza te tokoti na mbindu tobima na mbindu ekozala na biso na litoba moko te parce que dans Matthieu chapitre 22 verset 1 à 14 toyebi lisese ya elamu ya libala mokonzi wana abengaki bato nyonso abi bobengana nga na boyo bakufa misu bobengana boyo bakufa makolo bakota place ezali balia bamela me kasi na suka ntango akotaki alobi oh mutu okoti awa ndenge nini ozaki elamba ya fete kasi babengaki na nzela amibongisaki te me batuni elamba ya fete yango na balobi na biso baporte eza kofungwama tokota tobongwana tosalela nzambe tozwa lobiko papa azali nzambe akoki kobenga bato na nzela ya mabe te akoki kobenga biso mpe bato te soki mpe amoni likambo te pote soki oyoki makelele eza na mai elingi koba libanga ezali wana yango na ye kosilisa liloba na ye awa ete bateyi bakotanga susu te bakoteya susu te bayebisi biso nzembo mpe bongo Amos chapitre 8 verset 11 wakomona ngo kola te mikolo ekoya nzala ekozala ya kolata te ya kolia te kasi ya liloba na nzambe me liloba na nzambe yango babi ekoteya matesu te bato bakotambola na nord sud bakokozwa lobiko te yango na moma oyo ya moni te likambo ngo ekomi pene yango na lobi te baporte ezali kofungwama baporte ya bar te baporte ya tempelo nini ezala na tempelo ezali nini ezali ndako na nzambe le corps du Christ yango na nde esengeli biso toyeba likambo wana po tosilisa toyebi lisese ya mosoko toli ezali babenga na français mouche maçon ya botaka te akangaka libangi atie akangi azwi nzinzi atie azwi likelele atie akangi soki ake voyage asali tour aye kozonga leki likolo na bango nyonso apesi bango message bokokanga na mutu bokokanga na makolo akei bongo na bongo soki mikolo ekoki akoya kofongola oyo ayokaki toli na ye akokoma loko akomi mosoko toli akomi lokola ye tempelo eza kofungwama bote kuna nzambe azalaka soki mutu akoyoka kobiangama wana akokota na tempelo akobima nzambe ya moke tata molimo centre na telemi wana na komba tata mwana pele mosantu. Merci. Na komona tata mwana tata molimo centre merci pour le maloba. Na 1921 ezalaki bogo po olobelaki yango likambo ya kisukulu triage esalamaki baoyo nyonso to balatisamaki nguya mpona kopesa maboko na tata Kimbangu ezala mama Mikala ezala bapapa Ndangi papa Emile Zola papa Antoine baoyo nyonso to bazalaki aho mpeve yaki kokota mingi tango wana tata Kimbangu abani mosala papa bato nyonso to bayaki aho porte ezalaki kofungwa moto nyonso to akomata na nkambo po aya kozwa lobiko ayoka liloba na nzambe azwa lisalisi etc. bapekisaki muntu te bato nyonso to bazalaki komata nde sika wana triage yaki kosalama kolo isa lobi boyo nyonso to
mili moto bato nyonso to bazosala awa bazali na bango na malamu te soumettre bango na preuve yango wana akamataki kinsukulu mboma moko lokola aubergine oyo ya bololo makasi alobi bino nyonso tobolia me papa Manika Paul aliaki te ye aboyaki kolia Manika Paul ye nde azalaki pourtant ye azalaki mpe na nkama mais message ne ezalaki ya malonga te abi ngai nazali nzete na vino donc amitiaki lokola nkolo Yesu nazali nzete na vino mpe tata na ngai azali vignero nde likambo wana ye mpe kisukulu aliaki yango te babenganaka ye abenganaki ye na nkamba nde abimaki likambo nyonso tu esalamaka na ebandeli ebandi nango malamu me triage esalaka koponama eyaka oyo ya malamu na oyo ya mabe tobandi nano awa me soki toremonte mpe tokomona epai na nkolo Yesu mpe nkolo Yesu ntango ye abandi mosala na ye badérangeur bazangaki te surtout ntango etikali na bayekoli na Pentecôte ale mosala ezwi démarrage ntango yango ezwi démarrage na Pentecôte te mosala ezali kokende ewumelaki te tokamati deux exemples toujours dans la Bible tokamati na Acte chapitre 19 verset 13 jusqu'au 16 kuna yekolakisa mabele yekolakisa ndenge nini bana ya Sheba bana wana tata na bango azalaki un des principaux sacrificateurs yende bana na ye ale basali nini les juifs wana bazalaki kote tango bamoni ke Paul azali na nguya bakei koimite maintenant bakei kaka ndenge papa diangenda tata moyo mosanto alobi makambo oyo ya pasteur wana bana ya Sheba bakei bamoni moto azali na kati na alatisami molimo mabe bakei po ete bapamela babimisa molimo mabe wana bika me bango bazalaki na sembo te batindamaki te me tala ndenge kaka papa tolandi yango na message pase koyela bango ntango bango bana Sheba bakei kuna na Acte chapitre 19 verset 13 à 16 na note balobi boye molimo mabe bima na komo na nkolo Yesu oyo Paul azali kote bazwi référence na bango ya nkolo Yesu epai na Paul pe molimo mabe wana na kati na mutu aza kopesa bango réponse ngai nayebi nkolo Yesu ngai nayebi pe Paul soko azali nani bongo bino bouti wapi molimo mabe moto wana alatsamaki molimo mabe apasolaki bango bilamba abeta bango babima na kati na ndako wana bolumbu epe badzokaka bapota bakelaka mpona nini kaka ndenge lobaki kaniaka bamitiaki lokola bapasteur moko faux bakotelaki kaka wana balobi soko biso totei na kombo na nkolo Yesu oyo Paul azali koteya bango nyonso to aya bakomona milimo mabe koyokela biso mpe babetamaka bapanzanaka bango nyonso to donc bafaux pasteur bafaux prophète banani na kati na mosala ebanda kala papa ezali likambo ya lelo te ebanda kala suka na bango ezalaka toujours mabe suka na bango ezalaka pasi wana ezalaki exemple ya libota na Sheba parce que motu soki omiti nga nazali nganga nzambe nga nazali un tel d'accord ba référence ozozwa mais identité spirituelle na yo ezali nini et mosala yo zali kosala ozweli yango litoma epai ya nani parce que molimo mabe wana alobi ngai nayebi nkolo Yesu nayebi pe Paul nayebi ye Paul aza ntoma solo
moto yo akosala musala na nzambe il faut atina masolo azala na connexion spirituelle na nkolo na ye identité spirituelle il faut ezala clair parce que atuni bino mpe banani mais pourtant bazotanga nkomo nkolus bazotanga nkomo ya Paul mais bayebani te na identité spirituelle yango wana babetaki bango basukaki mabe pase yelaki bango azali kotanga yango mine comprenez mais tata molimo alobi na Philippe ke na moto wana azali ko voyager wana ke na ko sosolisa ye makambo yo ye azali kotanga tango Philippe a commis esika na eunuque de l'Éthiopie parce que c'est pratiquement le premier étranger converti a yebisi alobi makambo yo zali kotanga est-ce que yo yebi yango eunuque alobi nakoyeba yango ndenge nini soko ba sosolisika yango te et c'est comme cela que Philippe a sosolisi et moto wana alobi ngai na ndimi tango ya ndimi ye pe kuta alobi ba yango bo pesaka kaka libatisi po na ndimi likabo yango tango ye a dû libatisi eh bien molimo a dû Philippe amonaki lisusu Philippe te kaka ndenge lobi tokokoma na esika oyo bakoteya lisusu te tokokoma na suka ezali na bato oyo ayoki sango malamu ya nkolo Yesu ayoki likambo ya malamu ya tata molio mosantu baporte ezali akofongwama bazali koteya mosusu babongola mitema na bango baza kozwa libatisi mais il faut toyeba qu'à un certain moment ça va s'arrêter et pas sekoya. Je prends l'exemple de l'eunuque tant il y a Dieu baptisimo et puis après Philippe va retirer à mon anda qui le sous-sautait parce que mission et pesamelaki est comme à souka le reste et ça là qui le sous-sautait comme Philippe était on a été kalaki eunuque na yemoko nzambe et azako zonga en Éthiopie. Voilà ces deux exemples pour nako kozwa makambo tozali ko na yango bazimbisi bato okomona ye akoloba oui mais il faut ba jeune que bangisa bato nyonso quelle est ton identité spirituelle nani atindi yo oyo atindi yo yende azali na autorité yende muto azali na connexion spirituelle na yo kombo ya na kombo ya école yango oyo. Merci papa. École yango oyo bafungoli école de formation spirituelle de la transformation de l'esprit et du corps pour défendre le kimbangisme. Donc mission ndenge balobeli mutapesi bango nzela papa Simo Kimbangu Kiangani. Donc ezana révérend Mololo o azali responsable kuna. Merci, papa Simiso précision wada. Yango desali kotamola na kati ya réseaux sociaux. Yango pe biso touti koloba awa. Exemple biso tozui yango. Identité na yo nani. Ngai na yebi nkolo Yesu. Na yebi Paul. Et yo ozali nani. Yo ozali nani. Nde mutuna batuna ki na batuana ya bana ya Sheva. Ndenge asali école kuna asali kote ya maka ya molimo et atangi nkombo ya tata mokonjabule kotanga nkombo ya no problème mais quelle est l'identité na yo ozali nani nana tindi yo nakati na musala wana nkolo musala lobi nga na tindi yo te mais nkolo musala alobi ngai na tindi yo te et conséquence c'est ça. Le plus grave, c'est que conséquence. Parce que il y a l'objet na tiniote. Na bana ya Sheba, nde bakena komo na passe parce que batina makité. Malgré atagin komo na Colosse, malgré atagin komo na Paul, mais atina makité. Ya mane comment qui passe, ba pasola ki bilama ba bom ba bima ki bolomo à cause de ça.
Et je reviens. Batata, ba maman, yelu selemo bisoto zali na yango, ezali ne yelu selebe ya sika, e uta na likolo na mibeko, etabwisa maka, engebede lola, parce que nkolo isaloba, que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme au ciel. Donc, makambo ezali kosalama na Yerusalem na sika ezali nde lola ezali makambo oyo ya ka fabrication ya mokili te ezali nde makambo oyo ya lola eye na kati na Yerusalem na sika na Esaïe chapitre 60 kuna nde lobabi na biso que basantu nde bakobana kovanda na Yerusalem na sika. Et comme le 17 mars ekozala pe mokolo ya papa elonga ya papa kisolokele na Esaïe chapitre 2 ou bien pe kamata pe na Michée chapitre 4 kuna nde bazali kolakisa biso te ngai nazali kozonga na Yerusalem nzambe alobi ngai nakokenda kovanda na Yerusalem et puis mabota manso ya mokili mobimba bakomata na Yerusalem ya sika. Topesaki Zacharie chapitre 8 verset 20 à 23 chapitre 1 mpona kolakisa ke mabota manso bakoya na Yerusalem mpona nini liloba na nzambe ekobima na Yerusalem mibeko ekotambolisa mokili ekobima na Yerusalem lokola collègue nanga auta ekoloba mibeko na nzambe ekobima na Yerusalem konande ya mwana papa kisolokele le 17 mars 1958 alobaki tango nga nakokenda kovanda na nkamba na kiti na nga molai mabota manso bakoya komata na Yerusalem mpo nakoya kozwa mibeko. En conséquence ezali très dangereux pour na kimbangiste oyo papa Diangue na lobaki bakosimba yo na elamba na Zacharie chapitre 8 verset 23 bakosimba yo na elamba bato nyonso to bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino elongo nzambe azali wapi evandelino na Yerusalem na sika nde ngomba oyo esakolama ete ebiangami ngomba mosantu ezali très dangereux et catastrophique pour un kimbangiste baya lisusu kote ya yo ndenge biso toza koyoka ekole yo nde molakisi parce que yo nde okote ya bibeko yo nde okolakisaki bosantu na nzambe yo nde okolakisa mwinda yo nde ozali nzela ndenge biso toza nsonga nzela nde papa mfoma mbanza me biso nyonso to tozali bana na ye tozali nde balakisi me soko yo oyo oponama oyo bakoya kosima na elamba babanda lisusu kote. Donc ça c'est vraiment très dangereux. Soko moni moto aza kokota na bisika ndenge wana il n'est pas croyant kimbangiste, donc il comprend pas où il est au monde et ça c'est vraiment très dangereux. Yangwana batata ba mama les kambo et biso tozali na yango mokumba oyo pour ne pas répéter les collègues ezali nde likambo nkolo Yesu tata nzambe nkolo Yesu moto alakisaki yango parce que basakoli Esaïe alobaki Yerusalem ekolatisa nkombo mosusu oye moko nzambe moto akobimisa yango nkolo Yesu abimisa nkamba oyo Yerusalem ya sika yango nde esengeli kotongama parce que mokili lelo mokili esali nini tozali na première na deuxième guerre mondiale mokili bato nyonso to bakomi na mpasi mais sakolamaka ete basakolaka yango ete mabota manso bakoloba tokende na ngomba na Yawe na Yerusalem ye nde moto akolakisa biso lolenge kani biso tokotambola na tango wana nde bakonflit oyo nyonso to ezali na kati na mokili ekosila wapi na Yerusalem ya sika awa nde esika ba conflit nyonso to Michée chapitre 4 verset 2 nde esika ba nani nyonso to ekoya kosila.
Donc, awa mboka oyo, koy kozala lisusu mboka te ya ko générer ba conflit. Non, ezali mboka oyo ba conflit nyonso tu ndenge tomoni mokili ezali koningana, solution finale na nkamba. Yerusalem na sika. Esika tata Nzambe, esika nkolo Yesu, esika tata Molio Monsanto ba vade. Nde esika oyo solution kozwa. Ba te ya yo lisusu te na moto mosusu. Yonde moto yo Mateyo zali koyoka lelo Mateyo ba papa bazako pesa biso Mateyo tongo na tongo bazali ko pesa biso yango nde Mateyo mokili mobima bakoya kozwa lakisa biso likabo ya baseka zomi mitano ya mayele bazalaki na kati bazalaki na bafuta na kati na mwinda na bango mitano bazalaki bolebo. Tout d'un coup, au milieu de la nuit, mokili mobimba lelo ekomi na kati na molili na kati na bituma batu bazali koyeba lisusu te. Nde esika oyo Nzambe akosala likambo ne batu basutuki na mbala moko e batu wana nyonso tu bakoya. Mais yo mwinda mafuta no ezale bakobana koya koseka pardon pesa ngai mwanda mafuta pesa yango na boyoki bakote ya lisusu te. Yo mafuta ezali te. Sika boye mais personne n'a pété que na esika bakoteka kona esika bakoteka ezali nango lisusu te ba longue ba sel ba dan bakote ya lisusu te bible pe bakote ya lisusu te sika boy nkolo isalo bakago makama baseka e bato wana bakoya nkolo fungola langai akolo babolo mwana ebi binote soki bo utaki wapi kolela na ko swa bino porte salidini e kangami na yoka nazali témoin na yoka na matoi na ngai moko tata mokonzi ya bole oyo avandi oyo alobaki likambo wana mwana azalaki toye na mwana oboso ya papa na mama toza kosolo papa atoni mwana aujourd'hui déjà baptisme na kati église que makista habite papa mais ozali wapote nga nazali kaka en antichambre na kokota papa alobine à ma présence, suis témoin. Alobine bi sala noki okota parce que na lingi da kanga porte. Donc papa alobaki makamu ya dimanche ya alobaki ezala avertissement Nzambe asala kalikambo te sans que a yebisa yango, je crois que c'est Amos chapitre 3 verset 7. À salaka likambo te sans que avertir. Donc soko ya lobi bato ba ya porte kangami na note boya bokota bojwa batisimo bozala en ordre alobaki yango parce que ezali avertissement que bientôt ba porte eko kangama tango eko kangama eko koma likamo ya baseka zomi mitano ya bolema yo zalaki wapi okopakata na mbangu trop tard. Papa Diangena alobaki yango albi bosenga bolimisa lisumu na Adam na Eve kuna liboso bato bakobana koya na ba costume mbango koya bino bozalaki wapi tango biso tosengaki bolimisi ekobi trop tard makabu ya trop tard phrase wana trop tard ezalaka mawa et ba prophète bazaka koloba bato bakobana kolela ati loboko ne na loketo lokola mwasi alinga bota trop tard. Nege zalaki dezao ata yo alelaki trop tard ata kamataki kanda trop tard ata likangola poete aboma Jacques trop tard ozalaki na ba distraction na ba Facebook na ba nani na ba réseaux sociaux olandaki bilanda landa maintenant trop tard mais Nzambe na mawa apesi biso yango na lobaka toujours soko na lobi phrase yo sais que bientôt je termine mon intervention na lobaka toujours que yemoko abakis kotonga nkamba Yerusalem c'est la dernière chance de l'homme noir na blaga kate na seka kate parce que ezalaki na parlement européen mondele moko député moko azako loba na baninga bi toyoka kamakambo ba britannique bazako loba parce que soko tolani bango te bato no mona on dirait mokolo mosusu bakozala wana bisote ba seki bazako seka ba bien laissez mais les britanniques ce sont des européens ba seki les jours où il y a eu vote qu'on n'est pas na bango na Brexit ba sali Brexit na bango
les Britanniques sont partis. Il est venu de poser la question. Oui, mais aujourd'hui vous pouvez rire. Vous voyez? Parce que maintenant vous pouvez rire. Vous ne pouvez pas rire. C'était trop tard. Na 1921, papa qui m'a dit que Louyamula mambi, Louyamula, papa qui m'a tant que comment qui n'a qui mial, batu ba panzana qui bakena qui bisika nyon surtout, est-ce qu'ils pouvaient encore rire? Ils n'ont plus rire parce que bazako yaka na tongo, papa qui m'a tei bango. Ya lobi botika makamu ya mabe bango bazo seka tango bazo bimanda bazo seka bazo kimbango pe makamu za kolo bakena na kimia et puis mokolo wana brusquement ndege to lana ki papa diangena brusquement bakei kuna eh bien ba mususu ba koma chef coutumier da Kasai ba mususu na Isiro ba mususu bakena soko wa trop tard bazako kebisa biso tango ya lobi akokanga Oyo nyonso tout ezali koleka ezali makebisi ezali ko ba feu rouge mais bientôt c'est la fin. Maintenant nous akoloba bato mosusu ata olobi ta ndenge biso tozoba ba seki ba tioli les soso ba fingi les soso. Mais viendra un jour où tu ne riras pas. Oyo ko tiola les soso te mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Sala nyonso ke na mokolo malelo ezala trop tard la yote o bongo la motema. Biso toko zala lisusu na distraction te cap il faut aussi les ça bandako ezali kuna na ezali na longa il faut to sala bisala ya mpioka il faut to sala ba bisala nyo surtout ya mémorial pona nini awa ya zali koloba bientôt et bientôt azako bona ba feu rouge tolingi to koma dans une situation ya ndenge bosusu malamu to welisa misala oya pesi na biso parce que tolingi tokoma nesika oya ndenge mususu papa mfumba banza alobi na biso bisengo ekozala empasi pe ekozala nyonso to mibale ezali koya nzela moko oya zali na matoi ayoka l'air est grave oyo mpe alingi kosima mpe kosalela asalela yango mpo azwa kobikisama na nkomo na tata mwana tata bolio mosantu tatelemi wana tata bolio mosantu. Merci. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu nzambe na kobika na biso yo oza kolukete osauve biso tokimela makambo mazako ya tokimela ngambo na yo kasi ti tovandi boye tokobomba te tozolanda komunike na ndako ya nzambe ke prophète moko aza koyawa aforme lisusu bakimbangiste avec quel kimbangisme yango oyo atelemi wana alobi awa kombo na ye tala yango bo ayi koloba likambo wana te kombo ya reverend oyo mulolo biso tokobikila na maboko ya tata Simon Kimbangu Kiangani etikali moke awa soki tokokeba te tokomona batu ya mabomo bakutambola bulumbu na nkamba awa kur bazosala na mpwepwe kombo ya kuru wane kikimba bayombe bayebi na nzela ya chela lingomba moko ezali on dirait une science occulte ya kikimba mais bato oyo baya kuteye nini awa na nkamba yango papa aza komona ke biso bana na ye abomba biso tokimela isika yazali meme na tango ya papa diengende bato bazalaki kosukula bato kuna na toboyi ke tokende koswana lisusu na bato wana bakombo na bango eyebanaki bato babebisamaki na tango wana mingi yango tozomona ke lingomba po ekoma moko eza impossible po balia ya kolia bamela ya komela balata ya kolata biso il faut bayebisa biso
communiquer au tozoyoka na temple oya ayawa a formé scientifiquement ba kimbangiste auti wapi ayaki na kimbangi biso lobiko papa zobenda biso mameme na ye pene na ye un point intérêt mais to komi komona même surtout et pas ya papa Songanzila ba maboma oh ba vandi ngana lobime oyo likambo ndenge nini kotile biso et cause la plus grave soki ba science occulte oyo ezwimisi ça tokomona ba véritable fou oyo tokolemba na kokanga ko maîtriser lobeka uzala maître en sport lokola mbuta Samson sinon ba mususu akuteli mila musika zotala kuna ndenge nini tibatomboki lisusu batu yango donc papa aza kozwa ba mesure oyo esengeli mutu moko atiki mboka na ye ayako boma musala tatiki mbangu amoni lipasi awa tokopesa nzela bajeno ye mutu oyo alangu lutoku na yeso ki wapi ayako boma nkamba papa de la ville luka communiqué wana biso tozoyoka kana ndako nzambe kasi mwana oyo alobi awa jeune ndeko na biso alobi kene tala kombo na ye yangoyi abongo ngai na kubaluka na mukongu ya lutu anga kombo ya mutu oyo o aya kopesa lumière na papa ke mutu kingandi ye mutu akomi koluka abulungisa doctrine de l'église kimbangiste ngai mwa moke yo pesi ngai nzambe na ngai yango na komisi na miso na yo na kombo na tata na mwana mwalimu santo amen. Merci Bamuta Kenovanda. Likambo oyo ntango nayokaki yango esalaki pasi po mosala oyo batata balakisi biso na niveau mpe tokomi nango soki tobebisi yango etombu bi etombu te yango wana tolobi te tolobela yango po ete ngai natindi te kuna biso tozali te vraiment elakisi ke ekeka ya mine yango oyo yango bi yango te kambo nyonso ozaki kolakisa poelele bapapa oyo baza koloba na biso sikoyo tozokende na suka likambo nzembo aza kolakisa bakambo nyonso ezoyela biso oyo mpe tozokomona na miso elakisi ke bapapa balobaki kuna niveau moko ke na tokomi na suka batela kondima na yo po ete tokoya te rencontre lelo tosuki wana mpona papa mbenza abongisi basafu ebi te na manioko eza wana na mangusta no na souhaite bino bon appétit. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili nalongi mokili oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili otika mikumba ya milobanda